Bote mama pesa so kombo na pe utimboka. Bote kombo na ngai mama Zayana Julienne na uti na mboka Mbanzangongo. Ya solo esengo ezale po soki esengo ezalaki te mbele toyete po toyoki mbela papa sangisi bapapa nyonso ya Congo Central na ya ville de Kinshasa baya na lokaya baya kosala ntintsani mpona botongi ndako maison administrative na Nkamba Yerusalem. Yango wana mama pasteur ya division unique mama présidente mama Mavanga Manti a délégué biso ba mama to ya kolakisa elongi ya mama Mwilu na division unique ya lokaya na ntintsani o bango bazo sala batata biso ba mama pe to sala lokola bango po likambo na biso eza ya bomoko ndenge papa mama Mwilu asengaka papa Simoki Mbango kyanga nete papa Simoki Mbango na 20 ete ndima ngai na kopesa yo maboko yango pe biso yo kopesa maboko epa ya batata ya solo bolembo penze mona ne pa ya batata po ba centre mususu bamboka mususu bazo ya kimbelekele zate ba mususu 15,000 ba mususu 10,000 totali na ndenge biso ba mama to salelaka na ndenge batata o ndenge to ana lokaya vraiment eza très faible mais to senge pa batata balamuka balanda lokolo ya ba mama po biso mama Mwilu azalaka ya kotelema ndenge abongisaka ba mama ndenge alakisaka ba mama to landaka mama Mwilu bango pe balanda lokolo ya ba mama na sima po msala ya papa Simoki Mbango kyangani ekende liboso. OK, merci. Na combat tata mwana peli mosantu na kanti tomoni journée ya lelo malgré mvula ebeti mais musala isalami tomoni bato matadi bato Mbanzangungu na bato Kikonka Nkamba tozalaki awa musala isalami mais tosilsite pamba te tozozela bato Kisasa bato ya misika pe tomoni Burundi atindi déjà $50 paroisse ya Blam Nil batindi $50 tozozela pe ba paroisse mususu botinda na Angola pe tozozela résultat na bino nde tozozela bato Kisasa bakomela biso baza na nzela soki bakomi lobi na tongo nde tokontinue nde tosali proclamation ya suka donc na journée ya lelo tosuki wana na komba tata mwana peli mosantu na oyo babeta milelo tomoni déjà ke Nkamba azokomene tomoni Nkamba azokomene plus Matadi commune ya Matadi pe azokomene mais tokotala yango lobi lokola Kinshasa zoya totala nani akozala mutu liboso. Bote papa pesa so kombo na ope semuneza nini ko participer na ntintsani oya papa. Na kombo na ngai papa Alida Luvumbu esengo na ngai ezali parce que je pense c'est la toute première fois Mululu aboye ele kanakati ya division unique na biso ya Lukaya donc toza vraiment esengo makati tsisa neleki malamu malgré que bandeko musu ya Kinshasa ba musu ba mikomelete mais tsisa neleki malamu lobby to reprocher musu lobby na tongo to continuer nango continuer nango ezali lobby mais pour le moment déjà Kamba déjà ils ont mené déjà donc et sengoza makasi vraiment surtout pour na biso awa na Lukaya c'est la toute première fois ba biloko aboye bandeko leka déjà qui est vraiment malamu vraiment pour na biso. Merci beaucoup. Bote papa pesa so kombo na yo outi mboka nini kozali na kata lingomba tata Simoki Mbango. Bote merci papa nga kombo na ngai papa Yannick Vuvu Mfwengi naza membre na kati ya presse kimbangiste naza natif ya awa ya Kikonka. Bon esengo penza eza penza dépasser na kolobela parce que biso na division unique ya Lukaya c'est la toute première fois tomona manifestation ya boye et que babengisi bato Nkamba bato ya Kinshasa pour revenir même voir même
Matadi bakiti awa Congo Central nyonso presque bato wa mbobo pai bipai bayeli biso awa en tout cas esengo eza makasi pona mululu ya lelo to sepeli pena makasi voilà merci.